République démocratique du Congo, précisément na province ya Kwango pe na territoire ya Popo Kabaka. En plein 21e siècle, tala eta ya ba classe ndenge bana bazokende kotanga. Esali pasi pe mawa. Awa mwana na mwana yaka na ndenge na ye. Misusu kutu tellement mbongo ezate pona kosomba ba uniforme. Azwi kaka elamba na ye ya ndako ndenge bozomona. Misusu na ba sengle, voire misusu na ba jupe. Baye malembe tellement bazana difficulté ya baba le rôle mwana oyo azui batterie ekufa achena mutu azui na ngo malembe tina classe wo a déposé pe abandi kolanda cours en attendant ba madame baya oyo bazo sala mo ba exercice na bango ne bomoni madame oyo afongoli bureau na ye malembe azui tableau aye na ngo bana bango moko esika bazalaki babandi cours 4 5 6 7 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
esali pasi mpe mawa komona makambo boye ti lelo na mboka na biso tala bababa na bazotanga tala basalle de classe bango oyo baregroupe bango na bango malembe kote kuna bana école maternelle kote oyo bana école primaire basangani ya groupe baye malembe mpona kozwa matière baresponsable ya école bakanisi professeur directrice na responsable ya école oyo tellement pasi eleki basenga soutien epai ya gouvernement ti lelo ekipa moto akipaka bango te baleli boye na mikro ya kel bulumaga badifficulté toza nango 1 école eza débit na débit bana surtout école ezali impayé kula eza impayé bana bazoya moke mpo bazomona question bakofuta baminerval et pourtant baécole eza gratuite surtout primaire secondaire nde sika bakoki kopesa quelque chose mais nde na primaire eza gratuite bango baweli bisika mosusu eza paye sino bakozala déranger yango wana bana omoni bango baza mingi te bazalaka ya moke kosenga na gouvernement toza na terrain esengeli batongela biso école ezala ya kitoko lokola batongaki eza akote na biso awa ya boye toloba te vraiment ata motema mabe yango ezalaka oyo bozomona tozali na République démocratique du Congo. Bien sûr, gratuité et enseignement, et ezala ndenge président de la République à la ça, mais il faut exécution et quota partout pour motiver l'enseignant pour permettre na bana classe bazwa cours kitoko. Ya boy, tala bana ndebo ya classe, tala baba, tala ba salle de classe, tala yemoko directrice. Ya la nini RDC. Ekei lelo population ya Selema bazo continuer komela ba ya mabulu alors que dans le 21e siècle régime des okuna ti lelo sana na lelo côté. bandeko eza mawa ndenge balobi kaka ke toloba te eza mawa c'est triste bandeko na ngai mabe nini tosala même na basiècle oyo bana classe na baniveau oyo bandeko na eza pasi donc ministre kutu ya éducation nationale ayebi ni makambo tolakisa te etali ye pete meme bayebisi ye aza na rien asani nde nazoloba na bino lelo nyonso ke le pouvoir n'est pas décentralisé le pouvoir est centralisé na moi balobi moko baye kokanga biso kati alo bandeko naza koloba na baninga ya baluba na ba oyo balandaka nani Jean-Claude Mubenga ndeko nanga so continue kolanda Jean-Claude Mubenga okoya kozwa nini AVC parce que ndeko oyo asala ba viole musu 3 4 na mokolo moko ya kopesaka batu ke espoir ke Chilombo azosala misala moko malamu koloba Kabila kimi kosala boye nzoka nyonso lokuta di ata kutu bobota makanango vraiment oyebi ke batu tango bazoya kolanda biso azan espoir azwa ta iloko moko ya malamu yozo ya kokosa bango tsuna ne ya osakala te bakende ko se retrouver na hôpital na ba AVC eza mawa alo bandeko tozana moninga moko asali reproche pona koyebisa yeke
tikaka bainformation na yo wana mabe parce que ezosala bato mabe tokoyoka ye tolanda ye eza mawa mingi bandeko. De Londres. Je t'appelle pour te dire de cesser de mentir aux gens. Tout ce que tu viens de raconter dans ton histoire ici, que Kabila est arrêté, il sera arrêté, il est empêché de sortir, que ceci, cela, les Banamoura, les Angolais sont à la Gombe est quadrillée, c'est faux. Il est ici à Londres, 6h21. Je viens d'être en contact avec un de mes jeunes frères qui travaille dans les services secrets, qui travaille même tout autour des services de l'ANR là-bas. Il me dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne faut pas que tu puisses donner l'impression aux gens que Félix est en train de travailler alors qu'il ne fait rien. Surtout ne me traite pas de tribaliste. Parce que ceux qui me connaissent savent que Mbelo n'est pas un tribaliste. J'ai vécu avec les Benakassai, ce sont de grands amis. Les Kabouya, les Mouchanaï, les Mpoï, tout ça. On a vécu ensemble à Paris et jusqu'à présent, on est des amis. Même plus que même des amis. Parce que quand moi je vais chez Kalombo, j'entre chez lui, sa femme me sert à manger, Kalombo vient me trouver à table. Ah, alors, il ne faut pas raconter des histoires que quand les gens critiquent Félix, ils se disent, vous le taxez de tribaliste. Même son propre cousin, parce qu'il ne sera plus là pour témoigner, Gilbert Mundela. On était des amis. On a travaillé ensemble, à distance. Alors, pourquoi toi, tu te réveilles comme ça? Tu commences à dire, hein? Tu enfonces tu les enfonces dans des mensonges. Tes émissions ne servent pas à grand chose. Tu racontes des histoires à dormir debout. L'Angola a envoyé 4000 militaires. Où? Tu crois que l'Angola peut envoyer des militaires comme ça pour venir se faire tuer? Pour des bêtises que Chilombo a faites. Chilombo a signé ces accords. Chilombo n'est pas au pouvoir. Boalou Benakassai. Tangira Kumujimai. Kena Zemboto. Kena Maïto. Hein? Donc, partout, c'est lui-même, Kumbujimaï. Il n'a rien fait. Chilombo, Uju, Bukalenga, Wajifu Jenda. Niba Mamwenda, Niba Balunda Benda, c'est tout. Même toi, Moubenga. Quand tu as voulu aller le rencontrer à Washington, est-ce qu'il t'avait même reçu? Vraiment, je me sens, ouais, vraiment. Hein? Pourquoi tu racontes des histoires comme ça? Hein? Bon, en tout cas, je retire le mot Moussenji parce que tu vas dire que je t'avais insulté. Parce que tu outres les gens. Hein? Pourquoi mentir les gens? Pourquoi envoyer des gens? Par exemple, si quelqu'un est naïf, il se dit, ah, tu as fait ce bouquet-là, tu as fait ce bouquet-là, allez, je rentre pour aller raconter Félix. Nous avons des éminents de personnalités ici, à Londres. Je ne parle pas de mon ami Tchakouja, mais je parle d'autres que vous ne connaissez pas, qui ont servi Félix ici, qui ont servi Tatou Etienne, quand il était venu ici, en campagne électorale. Ces gens-là sont connus de Félix.
Ils sont descendus à Kinshasa. Félix ne les a pas reçus. Je ne me demande pas qu'ils soient reçus pour de l'argent, quoi, à titre de reconnaissance seulement. Plusieurs de ses cousins propres, même un autre qui était ici, à Londres, il est mort. Voyez, il y a Félix. Et ça, tu n'en parles pas. Tu ne parles pas de tous ceux qui sont... Maintenant, tu veux me parler du complet de cet ignare, je ne sais pas comment ça s'appelle, celui qu'on a arrêté, il voulait fuir à Brazzaville, Barnabé. Barnabé, c'est quoi? C'est Ningani. Vous maniez Barnabé? Les Gramoutoyi, Somba quoi? Voilà. Je te dis que tu es en train d'induire Babou Nibena Kassaï ou distraction ou mensonge. Et tu dis, urgent, il se passe quelque chose fort à présence militaire à Gombe. Jishima. Ouais, Wamutu à Jishima. Vraiment, quand je vois seulement ta gueule pointée, oh, Wamutu à Jishima, tu as vraiment menti aux gens. Bon, où est l'argent que vous avez volé avec Barracuda? Vous avez escroqué des gens l'argent, non? Pour dire que voilà, nous allons envoyer à l'Est, nous allons envoyer à Yakutumba pour la guerre. Falanga Wefi. Tu vois? Tu as suivi le même chemin. Où est parti l'argent de l'Imperium? Parce que moi, je suis de Kisangani. Je vis à Londres. J'avais cotisé pour Imperium même. Bon, Falanga Wefi. Toi aussi. Tu as fait cotiser des gens Bantou. Moubitu à Barakuda. Falanga Bijifen. Jumon. Wena Dishima. Bandeko bino mutu bolandaka biso soko mono ozolanda mutu lokuta eko apporter rien mpona yo nazosenga na otika ndeko oyo c'est un menteur. C'est vrai que nde balobaki babotamaka nango, c'est vrai. Oyo bolomoa boyo Kabila lingo kima Kabila comme encerclé Kabila comme boye faci non omona musuna komenga ma chère hein. Garde ta salive pour embrasser ta femme. Tiko tika maka pampa mozolo bakwana. Makamuso mozolo babonga na batu bakuna direct na yoki ya mote babenga te batikina pe message te yeta ngolo mugabo oh là là Chilombo oh là là FCC ngokima FCC ça ne va pas boyna boye oh relation ya Chilombo na Kabila c'est fini. Or Chilombo le baki il y aura pas de rupture entre moi et Kabila. Et jusqu'à présent, Chilombo n'a rien dit concernant Kabila ou non. Pour Chilombo, jusqu'à présent, basé na relation moko ya malamu bangona Chilo na Kanambe. Oyo bino bozolo bako alinga sala ebo ngo bomaya Chilombo akoko sala eloko ndenge na ting. Po Chilombo ba benga epeta fanda tala niveau d'étude na yo. Tala musala osala. Ozoanuka moi 900. Okuma anokutu na milité. Bon, ceux qui le ont sont déjà 100 000. Talakaka. Ou les familles à comme on a bien fait d'agaboué. Mais on a 100 000, on a 1 million. Simbanan oyo. Ah, à mon avis, c'est bon. Est-ce qu'on va trahir, oté, signé, pas signé? Toutefois, ceux qui les kamulingo salama bino bozo bagawana, ye aza se référer na signature oya salaka que je te soutiens, tu me soutiens aussi. Tu me soutiens, je te soutiens aussi. Et là, comment vous êtes à part wana. Le souryozo kanisake, tu le moko sala le logo mususu, tu le moko sala le logo te. Yango moni tozo kotra na ba canal wana pour ko influencer andima akufa. Andima akufa bebi sabakamu. Or que pe mutu so benezo ba million pour andima akufa et comment on va payer problème. Voilà, donc bandeko
eza pasi na kobangisaka bato na kopesaka bato motema pasi eza malamu te bon avant natya nini nazozongisela bino so eloko moko avant totala oyo ezoleka na baprovince ya Kasai nazotya bino na mosusu oyo boyoka ye tuchimpa bukulekela to padi kumba na maluto lekela bilekela bikulekela kwenu kumba na maluto ujoku ke bapenjo renfort ku chinsans. Tous nous sommes de la famille présidentielle. Ce pouvoir-là est le nôtre. Personne ne va nous intimider. Et là, moi, je ne parle pas comme une autre personne là qui a dit ça. Et moi, je le dis avec conviction. Personne ne va nous intimider. Il faut que les choses changent. Depuis que tu es là, mégestion, intimidation, rien ne va au Kasaï. C'est pire qu'avant. Excellence, Monsieur le Président de la République. Bantu kaba kushimito kwetu kuchinsala kakwena mai kakwena nzembo situation sociale muti dégradée encore plus kakwena mang kakwena lupitaji lonsongo kakwena chansongo to apunte tukuni kubukalenga twetu ni bukalenga na banzi bandeko boyoki ndenge alobi tokende siko awa Sayi katene ni jili mwetu muka sayi katene ni mai mwetu muka sayi babonyi 99% dano ba chômeur pinje mwetu muka sayi mudijike ngidikedi mwa kwamba naje to makule bidi bibanda mushinga tanzanta mumbu jimai jusqu'à l'heure katene banji kuma kumuji mwenene tulibana ba mwene kasayi souffrance ujana mushindo mwono akala utukunenda kumpalao uchidi kwa kutoni pinje tuje bija nye tulale ni nzala nye tukengakana bafanga ma yakuno mwana mungi musongo banje ngakula bwa Kasai province wachino ku province de Bukongo Kasai kamwana njito Kasai kamwana mai Kasai kamwana nze bakajiba mu Kasai kebere bachishira bambere ku mushinga babanda bakweka mukwa bajangu kabera alibobo alukwanza bati kumudi mobile kabere bafuta kumufuta kwenda kuzo ndi bafuta province de Bukongo province wa Kasai bafuta bishinto bikwa kakwena mapiri wana muri bwenda kero manyene salaire wonde gaga teu par jour ndingaze bokutanga kakwena transport kakwena logement kakwena soins médicaux bayaha bukuti kuya isangi bigaji biwege ntombalu gaji mo mujimino kanyinda konsene sangantanda kagunagunayo wakanyinde kagunegula kumana mutiri tukenga gunego ye tukenga ninzale tulala katima yakuna katima yakowa ngigamele njilombu etasabu mungu asabitalala jibuela tujebije tunoma ye bandeko ezopesa mo na posa olela bolanda. Certains adultes aussi sont dans un état de malnutrition sévère. On est avec Tomato qui a 20 ans. Votre famille, elle peut rien vous apporter? Souffrance ya kulia tena sana yangu. La guerre a empêché les villageois de cultiver pendant de longs mois. Du coup, il n'y a plus aucun stock de nourriture aujourd'hui. Les habitants mangent quand ils arrivent à récupérer quelque chose en ville ou quand les humanitaires leur apportent des rations. Mais il n'y a vraiment plus rien à l'intérieur des maisons. Vous êtes combien à dormir ici?
Ntumba mbele ngoto nini bya kuja to palo kuni bya kuja mu itujilo le ntuje pe. Au Kasaï, les besoins sont tellement énormes que la plupart des zones ne sont pas couvertes par les humanitaires, mais il y a quand même quelques distributions de nourriture ponctuelles. Là, on va à l'une d'entre elles organisée par le Programme alimentaire mondial géré par les Nations Unies. On a 80 km de pistes à faire pour aller dans un village de brousse à la frontière avec l'Angola. D'arriver et il y a des centaines de personnes qui attendent depuis des heures au soleil pour récupérer leur ration. Depuis combien de temps vous attendez? 2 jours. Où ça, 2 jours? Qu'est-ce que vous distribuez là? C'est les légumineuses, les super céréales, l'huile et du sel. C'est entrangé dans la reconstruction du corps et ça répond aux besoins de la population, aux besoins énergétiques. Avec ce que vous allez récupérer aujourd'hui, pendant combien de jours vous allez pouvoir tenir? 4 mois. À l'œil nu, le stock de nourriture est impressionnant, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Par exemple, dans ce village aujourd'hui, c'est la dernière distribution. Après, les humanitaires vont changer d'endroit et les habitants devront se débrouiller tout seuls. bitumba oyo ezalaki moyen tubandokende zamba ezalaki te tozobanga na baye kokuta na zamba wana bakati yo kingo. Aujourd'hui, c'est toujours risqué d'aller dans la forêt, d'aller dans les champs? Oui. Même aujourd'hui? Même lelo pe bato baza na bobangi andini alakisi esili yango bango bazopromettre ke bakoya yango wana nde bato bazobanga. Et des raisons d'avoir peur, ils en ont tous. Les centaines de milliers de déplacés du Kasaï ont fui leur village dans des conditions cauchemardesques. Les miliciens Kamina Nsapu ciblaient en priorité les militaires et les représentants de l'État, et quand ils soupçonnaient des villageois de collaborer avec le gouvernement, ils les exécutaient. De l'autre côté, quand l'armée reprenait un village tenu par la milice, elle massacrait souvent tout le monde, sans distinction. Plusieurs villageois ont accepté de nous raconter les atrocités qu'ils ont vécues. bantu bafu presque chitupa chinene bakaishi bakosema bokomba bakosa mputu banyima batu basharko ko banka to banju bomone ton patuja wapanji munu kashi unji musela bashifa barukunga strani kisashi kuje kasa intumuji mnelongi mudro chiro vunka mu chijinjin intunga numbi muna fachi bijilon mu marka tu bon mo mwensaw jibukilai kina kin bijum kumyana ni mwana mutekete mabili byanyi bwa mutu tubuni byetu 10 kwati byetu nankwawo 10 kwata ulukili byetu tukamu vita katika tuyebayimanye ni mibanga munyito tukati tunye makananga na mbilu abenimba bene kamwina bikale ni miele ni byenguma abenimba selai nje baye bashipanga mkushipanga na kwa bwa mkitetu tukati tusokoma hatwa ku tusokoma pinje kibaselai bali batulonda kajene nukunene kinuji ba milise bali batushiba bana ben muje batushiba tutone shiba bien kimushindu tubali ko shiba ne bana batiketa bakwela batubanye mechene mane baye penyito. Est-ce que vous avez des membres de votre famille qui sont morts pendant l'attaque du village? Quel âge ils avaient? Vous avez été blessé au pied, je vois. Banko machiuma Zambia kiuyu mu bibyani bukole walishane no bomu bukoleta bandeko inazo senga na bandeko oyo ya baluba oyo bakolanda video oyo to soko za muluba te olandi video oyo tinda ona baluba mususu eko kuma atipa bachilombo
ndeko nanga okozwa pouvoir te po bandeko na yo bazala ba situation boye vraiment eza malamu te. Alors likambo te totala oyo Nzambe kotelanga tata Nzambe bien mais kisaso ezalaki kaka na kisaso babilobela muluba kozala mukonsidera mboko muluba melelo président de la république nani mulube bilobele voilà bino boloba eke muluba kozala mokonzi te. Bandeko nanga eloko moko nalakisaki bino eza kopase na ngome matadi oyo te Congolais boyo ki la bana ba Congolais mawa ba Congolais bango nyonso bazana bino éducation eza na kati ya constitution na biso parce que eza droit ya bana nyonso kozwa éducation ya bien na kati ya mboka na biso awa nde tomoni enseignant za wana azotangisa bana po alakisa bango komo bakoki kobanda kokoma kotanga. Vraiment félicitations na ndeko oyo enseignant na bango azosala eloko eza bénévolement même ata infra moko te ya l'état azozwa même ata aide ata moko te yango tosengi bakongole banso boya tokangama ini po toyete bana oyo mpe baza na droit ya kostanga neti bana biso eza baoyo bazaka na bakati ya bacollège Boboto bacollège Alfajiri baoyo mpe baza na droit ya kotanga epuis eloko ozokamwisa bato eza baoyo baautorité baza na kati ya Kinshasa toza na kati ya secteur ya Tanganyika na kati ya mboka oyo bazobenga Bilenge ndomoni nani enseignant azobengisa bana balakisa alakisa lettre mais avite yango enseignant alekisi mosusu liboso ke alakisa lettre F nde bango bazoluka la lettre F yango nde bana bazolinga azotenga bango ke alakisa bango lettre F bana oyo baza vraiment na besoin ya kotanga neti bana mosusu to ede bango po nini bana kotanga neti bana Kongo yango wana bandeko bana mboka Kongo ezala kwa likivu tozana tourne monene ya koleka ba village nyonso badeplace bazali bato oyo bozomona awa baza meme na kiloko ya kolia te baza na sante yango moko nakomaki place natikutaki bato bamama baibeli bazobela bato beli bazobilela bamalaria bapapa bandeko ya pase bomoni mwana wana oyo akina tableau po epe akoma aza na mwana mokongo akina tableau po akoma mais na nsima aza na mwana mokongo ça fait mal hein ndeko boma na yo biso oyo toso toleki so ba combien mais bana wana mpe baza na droit ya vie bandeko na ngai tala bana wana baza na posa kotanga tata wana na idée ya ye moko akokoluka mwa tableau atia wana alakisa bana wana peut-être bakoyeba kokomata kombo na bango bandeko nanga koma tokozala tina ba niveau boye pona nini tokozala mitema tina niveau boye bandeko kuna kobetelaka Kabila maboko kuna kobetelaka musu beton nzambe na ngai pasi omeko loba o pasteur Mukongo yo Emba Kabila te ya bango ezali nini bango mpe bana droit ya kobeta te c'est ça baza na droit ya kobeta te na poto pona nini kaka motema mabe mama eza likambo ya politiki te eza motema mabe bato mosusu balongwa na Kisasa bateka mapango na bango to basala quelque chose bazwi mbongo ke na poto esika ya kolala eza te balaka ata mosusu 10 à 8 na chambrette moko epuis ekomi ko problème siko na bamusicien musicien asali nini tiboye seke ezali combattant te ezali moyen ko justifier ba séjour na bango nde na poto c'est ça oui on a kolakisa baza toujours ba réfugié kuna ba okende koboma biso nani ya okende koboma ba mindede ba bazoba parce bazo couloir na ba bêtise ya boye. Et puis on a montré que baza ba kulu na déguisé ba se déguiser en combattant. Pour aller ça qui de pes. Mais c'est quoi il de pes yango et là où il pouvoir. Mais c'est quoi combattre doubler bon ce que ça sous banane. Non bandeko. Donc ils a flou.
Ce sont des voleurs. Parce que déguisés en combattant, c'est normal. Je suis du PPRD, na boïté et la boutique là toujours kabiliste. Ngana za na kabiliste. Mais ngana boutique là toujours na changer te na boutique toujours kabiliste. Bandeko na banzi bo utu kolanda mandiante ya chala mwana oya uto bimsanga na kona ye ndinga fingi biso bana poto toza ba miyibi toza ba nini to ya kosa bakamu to la ba 10-20 ndeko omonde ba reprocher nani onani Jean-Claude Mubenga bomoni lokuta bimina bazo reprocher pour na lokuta na confirmer ngo supa chala mwana cela veut dire que ndenge balobaki ba bota makanango eza supa bota makanango chala mwana vandi na Paris na le Valois na ba année entre 84 et 86 ba 87 je crois parce que nga na baloki na ndako na ye. À cette époque-là, moi, j'étais chef d'une entreprise individuelle. Ba oba yebinga, ba sala pananga, ba na Belgique, ba na France, ba bini na zoloba. Na zeki na batumo na omema ba na le Valois pa yafa na ndako na ye. Comme preuve, camarade na ye, mutabana ozoye camarade nga. Camarade nga kutaka prison pour ba chèque. Ye pa na osala ba kula ye. À part vie privée na ye, na ko porter atteinte na vie privée na ye te ndenge ya mibali na ye parce que na bipe belé, mais na olobango pété na bengi pénité. Mais ye ayebi ke Kabila aza rwandais. Aza ko beta sete ke naza penza kabiliste. Hein? Voilà une mandiante. Mais avant ye akende pa Kabila banda wapi. Mais banda ba Mobutu aleki akina ba Kabila le père tout ça a changé ce qui le ba bomi Kabila Chilombo tikeli kuna au ki de super Chilombo. Voilà une mandiante. Eza ma wa bande ko ngaye. Moi ataki musela nzambe ona yebi ayi na ko lo ba yangote parce que c'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Mais oya lobi nebite sozo poto ya marque nini tango nazo ke na ndako na ye nazali tena ndako 5 pièces au na France aboy ko taka ville wana ba oyo ba roza nanga ba na ba peut-être ba poto ya kala peut-être kala avant ba 80 ozala ke ndeko ye à la place té aux juillet ko zo même 2 ko zo même 3 mais na ndenge zo bilango ba ndeko ya mona tata wana finga ki ye pas zo finga biso do ba message na Belgique bandeko vraiment natiki bino nzambe apambola bino na banzi tokutani mbala ya sima. Voilà, tokutani mbala ya sima totata muke oyo de la défense des droits de l'homme a publié ce lundi 30 novembre via son compte Twitter que le ministre de la décentralisation et affaires coutumières Azarias Rouberois et Némi Moulania, coordonnateur du Front commun pour les Congo FCC, seraient aux arrêts pour tentative d'un coup d'État contre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.